Waouh. À Tangana, femme tombée du ciel à 25e étage sans blesser. Joël, et les warriors toujours attaquent. Joël, excusez-moi. Obimi po batangi Chikoken na Eric Ndombas. Nde yango bimi en fait. Waouh. Yango bimi, oyo pesinga defo le bite ceux qui na ye yokoya na Ivenjoli. Yango bimi. Mais Joël, on a minute. Na sa promotion, na sa barbecue. On a besoin de na pour discuter na nina fali. Mais na nina répondre d'abord. Sokinga ba finginga illettré na zoba nana boduka a finginga illettré na zoba. Mais ndenge nini akotinda nga lisusu nga na ya kofinga yo yebite tango za na parité ba fitu ba na paringa na yebi bango bato zo betela bango masolo nga na yebi bango bato betela bango masolo te ba benga ki bino eza bino yo moto benga ki mutu obeti lisolo place bino bozalaki esiko zo fanda wana bo pe na bato pe ba yebi ngati na ville oza siko zo bato batindinga yo lobite na boduka lobate agangelanga siko moto agangelanga koki ofinganga moto ya gangelanga en fait est-ce que koki ofinganga soko sa gangelanga akoki ofinganga te en fait akoki otindanga ite mais yo bimite soki olobi soki yo ye soki nga ye yo ye wow obosa na tenga za mongo eloko wana yo bosa ntenga na za mongo ti soki oye nga na koki oya nga mafinga esala nga eloko te mafinga esala nga eloko te Eric Ndombas na Ivenjoli na bato na tangi na banani bato na tangi bango nde bato ba bien te po il fallait ba pekisa po bazana yo moko muto beti lisolo eza bato ba beti nga lisolo te kam to ko tindanga te na age na nga muto ko tindanga esiko beti lisolo wana yo ebite te ba fi baza ebele o ba ki lisolo wana siko finginga ngana ya o report bato ba finga fali po soki na répondaka bato to ba finga nga menasi na sona na mboka mobimba yo na oya o répondre te mais na oya o répondre bato bazo tinda yo OK chantage na yo to lembi ponga soki moto atindinga na finga mutu na ko ya ko finga te ngana ya ko finga ngai moko na oya o finga te pona bebe salération na te bato tozo tanga bango na bino tu na moni muto na mbongo eza Joseph Chako pona yoki batindira kama ba extrait te ofingi pe Joseph Chako mais Joseph Chako apesa ka $5,000 wow Joseph Chako wana mbongo voiture na kisasa po pesi 5,000 po aboya ba memelo kwa ngulu mais yo tango bazaka kotinda po no boyaki siko to na bezo fungola chantage wana olo bango tout po komi ajouter olo ba tout oyo za na besoin nango. Pour sur quoi après 10 ans comme Yoruba ta 20 émissions ata 10 000 émissions pour tout sam toto fanda et dit budget na fali ba okabona te iloko bobusa nango yangona ba kotinda bino tous les sortes à makambo vidéo pamba lobi bo moi te dit budget na fali ça libino iloko mokote obimi okansi to kokabole dit budget na fali mais baba ndeko soki ba soni même na ba dit budget mais ba kozongana bakozongana chantage olingo sala biso mais ngene expliquer eloko moko batike linge sila po yo ya ka tango biso to ya koteka batike OK tango yo ya koteka batike tango biso to teka ka ba événement falinde yo yaka to si to yeba yo ya 40,000 place yo yaka o moto zo ba neto lobi soki oyenga na koyanga wana so ntenga na toucher ote mais na toucher bango pe na toucher bango makasi est trop fort atanga na femme tomber du ciel à 25e étage. Yo ki koya ko sa chantage te potango bazaka ko tinda yo finga soki nga na finga te menga di bazata oki ko tinda ngate na finga ka yo moko lobite agangelanga muta gangelanga ngala kende ko zongise na njoto nanga mena bina zali boma yo moko tango zo beta masolo ne pa bato na vilo na bato bazali oyi bango te hein oyi bango te na vilo na bato bazali siko chantage ne yo ko sele la bato pekisa bomolo mwana na yoko oazo banga yo kake kakati to si to lembi yo lobe ko toucher likolo te toucher chantage wana to lembi na ebite po ni ba Ivenjoli bazo solisa yo po soki penja nga
non solution te pose toucher ndeko nanga zo ya ko beta. Vous comprenez? Mais baba bizo bozo lingo ya longo pa nanga et simba te pa nanga elataka te. Soki na silisi, soko yenga na woya ko toucher bato non. Pour le moment na ko toucher te. Mais na yebi so te batike et c'est sili. Soko yebite. Soko yé pour kansani lobi ba somba ki batike belé. Pop so na Canada ba futa kapso après 2 semaines. Après 2 semaines ba futi biso. Alors bato ba sombi tike. 2 semaines na musu to ça la sold out. Avara man kota ya. Tout ça la sold out. Tout ça vraiment sold out. Babiloko toujours le ba on n'est pas nanga. Babiloko a débat na ko ya discuter note. Pendant discuter na bata niveau nanga en fait. Pour ba te pekisa bomolo. Non bango wala nini? Ba patron na batindi yo. Ba nene ya, ba matenga ma batindi yo. Wa niveau toza bébé. Vous comprenez? Wa bébé. Pour ngai na yaka kutanga kombo no pona nini. Osala ka ba émission lo ba kaka bomolo afinga ka bomolo afinga ka. Mais ko ketanga kombo na ngate sala makamno na ndenge na yo. Osali makamno na ndenge na osa finga nga, otanga kombo na nga, otanga kombo na nga poli yango na ka ko ba kombo no eske nga na problème na. Oyo zo lingo luka. Chantage do bato ba lembi bimisa to na ba mitiopo ba voice biloko nyaso mais ko bate batinga mutakotinda nga zate. Lisolo yo moko kende ko betela bato ska bozai ko mela masanga. Mutu abenginga tala boy tala boy tala boy tala boy babenga ki Joel te atika makambo ya zo sala ya balo mutu wana zongi site akotika te makambo na bango tenga te soka ko finga finga izaki venjoli les mêmes bato ango ska bozai ko mela masanga babengi biso yo bitete wana ba fille belé o ba kotina yo. Mais je suis lingo ya kolobolobi ote non c'est la chantage bomolo chantage fallait ça teki babier na minute yo na besoin ko soin na yote na besoin yanga na sala barbecue nanga les 12 soko bimi no bimelote no zela tango ramani kota akosilisa na ko bimela batuna pour le moment no bimelote pour na bango teni na yeko répondre. Vous comprenez? Ponga, soki moto ya edanga, ata finginga na obenge pimbini. To solo la nae, oyaki na mission ko détruire une victime. O kokite, moto eleki ya kiringende. Yango wana, okomi obanga. E touche yo makasi. Po a moto ezalaka, ye baka te ba okabonate. Ba oki okabonate po na biso na bino. Nga sutu nga ite. Ponga na ba makamne bino ba chroniqueur te. Mais, na yaki ko balonga kombo na ngatanga na yo minga na ko toucher batu na yo mais lelo ti faut vraiment ko tasisa ko beta bokeste na inyaso pona lelo na suki a na ki ko répondre lelo tangi kombo alizo finga mama Lizat o finga bana Lizat ata batinda ko finga mama Lizat na tata lizo bimisa ba photo ata batinda kayo o kai ko bimisa ngoto kai peka ko finga batu po bango batinda kayo loka batinda kayo ngam ta ko tinda ngata. Nana na boduka to solo la un bout de temps. Yo moko pe oti ko prononcer ngo awa. Tenga na ito solo la kata. Siko to ko solo le bandi ndenge ni boya mission. En tout cas, il faut une décision. Il faut vraiment une décision pour trop c'est trop. Et bandi na Mumbaya. Et que na bagas tembo. Et que na bateau tout groupe wana nyoso. Ezaki bangu mamala mumema ki bangote. Pe bateau bazaka koloba na internet ma finge bazaka na raison. Pona oya yo. Mais ce que nous savons en fait, côté en réalité. Ce que nous avons fait, c'est bien. Mais le qu'on toucher premier, tous les lois toucher fallu. Quand il y a 6 mois, ceux qui 7 mois, a commis papou, non. Quand ils ont fait des budgets, ils ont fait des bangotes. Pour bangote, ils ont compris. Bon, on garde la couille, on barre pour yo bimio, le bio, on regarde pour ça, on a un moment, on a un bandaka, et simbate. Pour biso ban Équateur, toi, ma tata trop. Et, n'a pas warrior. To si to sombi ba billet match non e koi so ko yaki pona distraction ba ticket et c'est sombami biloko tout est commis bien et lingi kuto esi la tonto ke na soda beta États-Unis na Canada mona boye bisa bomo le camarade na nga to soa non soa ndela bato ba utinda mais la minute il faut na respecter nani nanga leader nanga na lingaka les Warriors toujours attaquent tanga na femme tombée 17 à 25e étage sans brisser.